En tout cas, nous n'allons pas changer de cap. Moi, je pense qu'on va rester toujours dans le domaine de la santé, de la vie, etc. N'est-ce pas, Papa Koussou? Voilà. Parce que nous parlons avec lui de la santé, de la vie. Non, une donc, façon nous restons dans le même... aux téléspectateurs tout simplement que nous avons un autre invité, voilà. Notre invité de marque, Papa Koussou, qui a fait belle lurette. Si vous avez pu voir l'histoire sur notre plateau, voilà que les lots Papa Koussou Zongi Libiso tout CPLimi. Papa Koussou. Yenge Kieno Matondo. Bon, Papa Koussou. Bon, quand ndenge bibisha lobia. Totikala nanu makampona nganze tozolanda mo commentaire wala yo bandeke un peu ko ligrisa muturo bibo na tango kala ta tozai na kotaba village planification pezalaka matondo mingi tokoliki ete mokili o nzambe ndakeli yango abongisaka nyonso lelo makambo mingi oyo tozosalela eye kobebisa biso popamba te tozwi programme ya bamindele tokotisi na bomoi na biso nzoka programme ya mindele na bomoi na biso eza intérêt na bango kasi eza intérêt na biso te lelo tolobela planification tokolikia ete nzambe ye moko amibongiselaka deja mwasi me mpona kobota akobota na baekart me lelo lokola société yango ebebi bolongo en état naturel beaucoup en état artificiel des inconvénients sikoyo eyebele omoni ndezo sala lelo pona koluka ko kozongisa société na biso malamu tokoki koloba émergence tokoloba développement tolobi yango na minoko ya bamindele toyebi te mpona bozwa développement esengeli bosala nini po bo émerge esengeli bosala nini esengeli bozonga na état initial parce que lelo tozali awa maladi ya ebele ekoteli biso ekobandela biso na esika moko oyo nakoloba produit oyo babengi antibiotique antibiotique eza kisi oyo bato bamelaka mingi to bazwaka na batonga to basalelaka mingi mais ezali kisi oyo ezali danger makasi mpona bomoi ya moto kobanda na kombo na ye antibio donc azali anti-vie azali anti-naturel aye kosala nini na nzoto ya bato yambo médecine ya mondele ekokaki kozala na bokasi na nzoto na biso te parce que nzoto na biso bakeli yango na état naturel biloko nyonso toliaka développement ya nzoto na biso ezali ntango toza kolia baselile na biso ezokola baselile na biso eza lokola bato ndenge toza na kati ya société babalanaka mpe babotanaka ndenge babotanaka bongo mpe bakufaka mpe banunaka ndenge babotanaka bongo bazobota baanticorps étranger lingi koloba baboti basoda oyo bakobanda kobunda na bamicrobe nyonso ekoya koatake bango bakobota banini baglobule rouge oyo bakobanda bota makila ntango nyonso donc moto na état naturel akoki kozala jamais na carence ya makila mpe akoki jamais kozala na faille liboso ya attaque nyonso ya bamicrobe ekokotela ye parce que na kati ya kolia na ye aza na arme mobimba ya makasi epai na ye soki faiblesse emonani par exemple microbe eleki arme wana na mwa makasi na ntango bazobunda bamoni ke bitumbani ezozwa ngonga nde esika tosalaka sikoyo recours toujours na bakisi naturel donc na banzete eye kobakisa bokasi esika basoda bazobundela sikoyo eloko nini mundela asali aye na antibiotique na vitamine antibiotique ntango yo ozwi yango abomi na microbe abomi na cellule na anticorps donc anticorps étranger nyonso abomi do na basoda nyonso abomi parce que ye kombo na ye anti-vie donc abomi nyonso sikoyo ndenge azoboma nyonso wana azoréduire bomoi na yo sikoyo mpona orésister il faut zwa vitamine sikoyo aboteli yo bacellule cellule wana eza cellule naturelle te eza cellule excitée ce qui veut dire ya fécondation te
baselile excité ebotanaka te eza lokola oza na soso tuku mitano donc 50 soso oyo asele wana basoso wana bakolia produit wana eza na bavitamine wana bakola mbangu bakokola mbangu baboti bamaki ye moko soso wana aza na bomoi ya kose reproduire te donc soki oza na bango tuku mitano bakozala kaka tuku mitano wana kasi soso oyo aza na etat naturel ozwi mwasi otie ozwi mobali oti soki oza na bango ata mibale bakokoma ebele e bakobota sorte nyonso lolenge wana na kati ya société ya bato nyonso babotamaka na makabo na bango donc boza na ntina te ya koluka intervention ya Nations Unies boza na ntina te ya koluka intervention ya MONUSCO boza na ntina te ya koluka la planification familiale boza na ntina na yango te parce que déjà na état naturel nyonso eza prévu. Papa Kousouto qui est malembe parce que on peut savoir connaissance belé vraiment m'envoyer belé surtout que mbango to capter penza malam to bunga. Bon en fait planification familiale peut-être que terme on de toujours comprendre penza malam te. Nazongi na question nani Daniel Atunaki na société na biso traditionnelle planification familiale ezalaki to ezalaki te batondo mingi nazongi toujours na état naturel malgré bengi Daniel Nzoka azana kombo ne ya kitoko omoni molingi kaka molimo Daniel est dominé planification d'inkolobani bosa la plan ndenge bokobotela bana nde babengi planification familiale mais Nzoka nzambe nanu ye moko asali na kati ya mutu ya wana moni tangu nazolobake bodefi biloko ya kodefa na bandaki na antibiotique po bososola malamu ndenge nini libedi ekoti neteni wana bon na tango kala tata mokele abongisaki mwasi soki aboti mwana ya liboso nyonso ya kobanda komelisa mwana koyi kokanga zemi te kino mwana silisi aza lisusu na sanza misato likolo nsima nde aye kokanga zemi ekosala bamosusu akozwa mbula mobimba mosusu mbula mobimba na ndambo mosusu mpe mbula mibale yambo ya kokanga zemi ya mwana ya mibale donc oza na temps nyonso ya kobokola mwana oyo ya liboso donc planification familiale ezalaki avec des méthodes naturelles oyo eza ya bato te sikoyo ntango bato banzoto na bango elonge na état naturel nde eloko na bandeki kolimbola awa te ntango antibiotique akoti abomi état naturel na yo aboteli yo vitamine ye eboteli yo baselile artificielle oyo ezali sikoyo ke eboti inconvénient na nzoto na yo baselile naturele moke basoda moke globule rouge moke chaque fois oza attaqué basoda no bakokoka kobunda te ata ozimbala ata ozwi kisi ya bokoko omeli ekosimba te parce que baselile oyo eza na kati na yo eza baselile ya excitation. Donc ce qui veut dire les cellules il y a état naturel les gens la sauce on a dans l'indemnité apoyer battre ko ça maintenant faut comprendre en détail relation entre planification familiale na antibiotique est ça nini na kata planification antibiotique ayeko sala nini antibiotique ayeko détruire vie planification familiale naturelle ezalaki nzoka siko pona nini tokoti bayebisa yo ke non boyokana bokanga mabota na planification sikoyo inconvénient ye nini d'abord mwasi amelisi mwana kaka 3 mois akati mabele kala te akokumba zemi omoni sikoyo mpo akumba zemi te balobi nini mela soit kisi ya repos kisi ya repos wana banani wana balobi papa mais mundele na médecine na ye nga nalingi toloba makambo eza penza réel omoni naza d'accord na yo je suis tout à fait d'accord tant olobi que planification familiale
maintenant tant bakoko na biso ezalaki avec des méthodes naturelles oyo église même église catholique lelo azo prôner ba méthode naturelle d'où tout monde même une sœur religieuse azalaki pour na que planification familiale ezali même na bakoko na biso ndenge lobi awa ezalaki ko salama na ba méthode ebele ba misusu bazalaki tant kutu tant moi ça boti kutu balongoli esika mobali na ye ba éloigner moi muke le temps moi na poussa na moi muke et puis bazongisi ezalaki une sorte de planification familiale. Et même comme Mélissa Lelo, le ministère de la Santé, Lelo Oyo, a ça la promotion, il y a allaitement maternel. Oui, parce que ils ont avantage et belé, n'est-ce pas? Donc je pense pas que même la RDC, même politique, il y a RDC et boy ba méthode naturelle. Je ne pense pas que politique et RDC et boy allaitement maternel. Au contraire, chaque année, même année au ministre il y a santé a lancé qui campagne il y a allaitement maternel pour encourager ma maman nyoso ba Mélissa. Donc moi est-ce que apparemment on dirait ma maman nyoso oui non la ligne ozo expliquer malamu pe naza d'accord mais exact que eloko ozo sala masoki pays aza d'accord na eloko to le baté que o mindeli ba yeli biso non biso pe tozo ça la promotion il y a allaitement maternel la promotion oui ce qui te tiki tonga oyoyo ezopekisa mwana mwasi akumba zemi ezala ndenge nini mwana mwasi ona kozala encourager na ba méthode naturelle omoni non toki ni malembe parce que d'abord ba méthode wana ya batonga wana ya repos eza ko encourager na kindumba non seulement que eza na kati ya libota mais mwana mwasi azokende kosala kindumba po akumba zemi te a préférence wa batonga wana lolenge moko na kati ya libota nzoka inconvénient ya mutu wana kozwa tonga omoni tonga wana ekoya kobebisa mabota lere ya kolinga siko azonga omona maki ezobotama lisusu te ekomi mindondo tuku sambo na mwambe donc l'état soki alobi ke tozwa méthode naturelle il faut pas ma méthode artificielle bon méthode naturelle na minute efengeli nini parce que awa on a canalisé au malam olobi makambo ba antibiotique bon admettons que bato bakota déjà na makambo na antibiotique mais sengeli basala nini pour tozongela vraiment nini non mais nazo comprendre des antibiotiques dans les camps planification familiale na comprendre non alingaki aloba que l'effet ya bakisi wana komela et c'est perturber oui mais qui ça ba kisi wana ba contraceptif eza ba antibiotique te mais na loba bo pona antibiotique est-ce que na bokoko antibiotique ezalité pona koboma ba antibiotique naturel eza raté zela ce qui va le dire antimicrobe na antibiotique eza biloko mibale keseni antibiotique elingi koloba azali antibio mais antimicrobe ye aza kaka uniquement mpona microbe antibiotique eza kisi ezoboma bamicrobe te azosangisa na microbe na cellule pourquoi on cause antibiotique kaka na vitamine bon ngai nalingaka vraiment mingi parce que papa kuso oyebi makambo ebele olakisa biso ntongo olongoa mutu ayeba par exemple omoi neti sikoyo baméthode naturelle te ngai na otuna yo parce que nayebi ke ozwaka temps mingi na koboya makambo mais ozwaka temps moke na kolakisa biso oyo il faut to prôner par exemple tosala par exemple na baantibiotique. C'est vrai que l'antibiotique, mais l'antibiotique, il y a bisomoko na société na biso traditionnelle. Et il faut qu'on la biso parce que non. Antibiotique ezali eloko ezoboma ba microbe. Est-ce que la société na biso traditionnelle ba antibiotique ou bien ba produit peut-être ba produit naturel oh ebomaka ba microbe ou bien aussi ça par exemple ba produit. Est-ce que ça l'a quitté? Expliquez pour ce que ba déjà ma question. Ba tebino na mutu que antibiotique abomaka microbe asukeli wana. Wana ndi ba tebino na mutu. Mais ce que tu as expliqué une réalité que même ce que tu as dit, les journalistes, ce que tu as dit, antibiotique a soukata na microbe a le kakati na cellule abomina anticorps. C'est pourquoi antibiotique a toujours accompagné na vitamine. Rôle ya vitamine ezali pona abotisa ba cellule oyo
antibiotique abomaki osemona oui yango sikoyo ekosalaka nzoto na yo elongwe na état naturel lokola nzoto na ezolongwa na état naturel ça veut dire ozoperdre pourcentage mingi ya état naturel banticorps na yo mpe eza moke ekosala sikoyo ke soki microbe ye ekoti na nzoto okozala na bokasi te ya kobunda do banticorps eza na bokasi ya kobunda te okosala toujours recours na nini okosala recours na antibiotique sikoyo antibiotique ntango akoya oyo lisusu na vitamine plus que ozosala baantibiotique ebele plus que ozosalela vitamine c'est plus que ozoréduire bomoi na yo ezokoma mokuse au lieu ovivre par exemple 100 ans okokoma kuna te okokoma na 40 ans 50 ans okufi parce que oza plus artificiel que naturel sikoyo ezala pesanga ntango nazopesa temps papa nalingi opesa biso mpenza mayele mingi par rapport ya bon olingi tobenga ngo antibiotique te d'accord mais élément naturel ou bien produit naturel oyo tokokosalela par exemple ceux qui mutaza na problème ya microbe ou bien infection na bokoko eloko nini oyo bien tosalela bamayele wana nde pour répondre pour téléspectateur moko pe atuni na boye esengeli asala nini ye azosufrire na typhoïde nalingi okorépondre mbala moke na linie moko po ye mpe aboyi makambo ya babiso tolingi tosala promotion mpenza ya baproduit na biso traditionnel voilà mais sikoyo soki napesi bino ndimbola lelo typhoïde soki lelo otiki fulu ezala pembeni atomeli bakisi ndenge nini mais typhoïde okovandisa yango parce que ntango nyonso typhoïde ekobanda kozala mpo fulu eza pembeni sikoyo fo olakisa mutu ke omoni typhoïde provenance nango eza fulu sikoyo bato batie fulu mpo boyebake baza mayele mabe omoni elakisa mutu danger po sikoyo ntango azoboya eloko eza mabe ngasali recours na oyo ya malamu lelo eza na bato ebele okoyebisa ye ke ndenge ozobela par exemple typhoïde wana okoki kozwa likasa ozwi lumbalumba ozwi nani kasaki ndongo ozwi nyokanyoka osangisi ekosilisa yo maladi wana mais mutu na mutu na ye ye azomona ifo azwa antibiotique kasi yango wana yo ozowelela oyo ozoloba na ya bien wana nde olekango mbangu tro bakasaki nini wana non papa pusu nga nalobi boye ozokomprendre nga te yo ntango oyanga awa yo kata se comprendre kasi papa nalobi boye ntango oye awa parce que nous supposons que ozali na connaissance moko ancestral traditionnel otoza na besoin nango kasi soki toza par exemple na 10 minutes ozi 5 minutes na koloba antibiotique eza mabe antibiotique mais pes zwa temps mulai ya kolakisa biso oya bien omoni par exemple tango lobi bakombo bakasa oyo tangi on les gagne rapidement bato bakozala même pas temps ya koretenir yango mais nga moto nazotuna yo question olingi opesa biso oui bakesi wana pesa biso oui réponse eza yanga ok comment olingi na méthode na koke koyanolela euta kake pa non papa opesa biso kasi réponse merci pour la réponse opesa biso batondo nalobi boye avant mutu alinga kisi ya nzete il faut ayeba inconvénient oyo eza na kisi oyo wana kuna ye asalelaka ozomona parce que même ndele mpo avandisa makambo na ye ayinisi biso nanu bokoko na classe totangaka ndenge nini bayinisi biso bokoko balulisi biso kimundele yango esali ke bato bakei plus na kimundele lelo soki okei na restaurant napesoka exemple moko soki okei na restaurant ntango okomi na restaurant okosenga mbika te okosenga fumba te parce que bato bayebi ke soki akei na restaurant eza kolia moderne il faut asenga beefsteak il faut asenga boye il faut olakisa ye sens ya kolia zela lengwa kitisa motema lakisa ye ke nzoto no eza na état naturel kotondisa yango te na biloko oyo ezali artificiel soki tolakisi mutu te danger oyo ezali na kokonsome biloko oyo ezali artificiel ata olobi na ye ke lia naturel d'abord aza na nkele na yango mutu alingi omimonisaka lokola aza intellectuel
il faut aller na lelo zomo na mutu bozalaki na eboye boliaka ne bafumba na bambonde mais tango akomi na mbongo aboyi bilei wana akomi mutu ya ba supermarché bane a créé un justement siko toyi poto pesa bango boyebi te tant toyi pesa bango boyebi avant na pesa mutu ata likasa boye il faut olakisa ye ke omoni eloko ozwaka liboso tala mai asalaka na nzoto na yo soki olingi ozala na bomoi mulai soki ozala na bomoi mulai kima eloko oyo remplace yango na eloko eza naturel parce que lelo tozomona même bana mike même bamikolo makila ezosila bango mais ndenge nini yo na eta naturel okende osila makila bazwa makila epai ya mutu bazongisela yo eloko ezobota biloko wana eza nini ndunda oyo bato bazolia tellement ils ont un engrais chimique. Il faut les critiquer tout là qui s'appelle engrais chimique na bilei eza mabe parce que na milona wana faire resate. Sikoyo tango mutu ayebi bongo même moloni akolona lisusu na engrais chimique te akolinga lona na engrais naturel. Nzoka soki aloni na engrais naturel batu ba consommer naturel et sungi bango engrais wana na lingala to benga wana. Bipoli eza bilei. To eza ka bilei na mokuse bilei pona milona. Na lolenge wana mutu sikoyo akende kosomba ndunda azotuna o baloni yango ndenge ni omoni sikoyo tango ekomi ke bakomi kokima biloko ya baengrais chimique même bango bato balonaka kuna baza découragé bakolona lisusu na baengrais chimique te tango bato baye sikoyo na engrais naturel baloni biloko eza naturel bato bale santé ezwi makasi bato bakomi kovivre sikoyo bomoi mulai lolenge moko makasa oyo kobikisa bato eza ebele bato mpe baza na boyebi nango ebele mais baza découragé parce que ni lelo médecine batieli biso pembeni nakopesa exemple ya antilope na mutu soki lelo bozwi clinique vétérinaire oyo ezali awa basali yango mpo na jardin zoologique ozomona hôpital basali yango mpo na nini mpo na mutu ya ville mais antilope na zamba akokoma mobange aliaka naturel aliaka na kati ya zamba bilei na ye ayebi pe oyo eza pe mino soki abeli mutu pe neta naturel ayebi ke ndenge kaka azolia na kisi oyo ekotonga nzoto na ye sauf ke soki fai ezali nde basali recours na banzete mosusu donc ndimbola tozopesa ata lelo bolobi na planification mwana wana botami soki mwana wana lobi akende kosuka na zododo soki mwana wana lobi akozala improductif pour mboka siko planification eservaki na nini osomona soki mwana wana kokufa na age ya mokuse nyonso tosali eza na nini na kobanza ete mboka na biso toza na posa ya bolamu tozala makasi tina ekonomi tina nyonso po tozala nango il faut orepare mutu po mundele ayaki abebisi nde mutu atako bino bolingaka te tolo ba mundele mais lelo civilisation vie auto mener lelo eza vie ya mundele pa bayindo eza inconvénient déjà non ko benga mundele la ici ko benga modèle parce que mundele auti na ngako tunanga odo bata mundele te parce que mais na lo bien olinga mundele te parce que mundele la auti la ici modèle donc ozo so inde le roi modèle c'est justement c'est ça le problème lelo soki tolobi mondele modèle o bayindo bazolanda lobi mfumu kimbanga lobaki mundele akokoma mwindu akoma mundele ngo banini mutu mutu akoma modèle siko na modèle wana mundele si abandi consommons bio yango to ko expliquer que antibiotique non seulement eza kisi mais tina bomo ya bayindo bazo vivre anti bomoy nde to bandi ko pesa bandimbola wana pona ko sosolisa bino ke. Ok, merci beaucoup Papa Nkusu. Donc je vois que tu continuer même prochainement. Toujours sur la présentement élément. Na recevela mingi Papa Nkusu akakopesa biso penza ba connaissance otoza nango te. Parce que lelo yo toyebi que oui, ba kisi na ba bokoko na biso ezebele. Ba produit ezebele, ba plante ezebele. Mais il faut toza la besoin ya ba o bazala ba connaissance. Wana pona koya ko lakisa que tel par exemple on a tel problème. Biso tout ça le laka et l'hôtel. Mais quel problème tout ça on va y revenir. Nous allons tout à l'heure. On prend d'abord la table de la parole divine. Donc pour aujourd'hui on parle du deuxième dimanche de l'avant de l'année liturgique.
Voilà Ernest Ilunga Kabila dans sa casquette de prédicateur en ces deuxième dimanche de l'Avent. Voilà, de la liturgie. Voilà, il a apporté la parole, la bonne nouvelle. Tout à fait. Au peuple de Dieu. Voilà, donc le message est passé 5 sur 5. Voilà. Tout le message qu'il a lancé, n'est-ce pas, même le personnel de la RTNC. Voilà, alors Papa Koussou Ayaki Lelo, il faut tout à moi. Pour lelo parce que lobby lobby mingi kaseloka to singeli koyeba ete soko lingolona esengeli yambo oderaciner donc olongola misisa na bosoto bongisa mabele soki tolingi tolonela bayindo boyebi na bango esengeli tolakisa bango mabe oyo eyambaki bango na lolenge oyo bazali kovivre ya mabe nde kolingisa biso siko lobi mutu mundu azongi na kati ya bomoi na ye oyo kosalaka aza na bomoi molai akela pe biloko ebele ya tina azonga lokola ndenge bende baza ndenge bachinois lelo bazali bacoréen ainsi de suite mpe ndenge bango bamindele bazali na bongo tokoloba na bandeko nyonso balandi bazolanda biso lokola tokutana lisusu lobi ete milinga lien naturel bosalela plus baméthode naturelle esunga bino po ete lobi tondimama kozala bato soki tokokoba kaka na biloko lolenge ya bapaya wana ekonyokola biso lisusu makasi lobi tokolobela na mimbongo na nyonso. Ok, Matombe Mingi. Alors pour dire au revoir à Papa Nkoussou, proposons l'interview de l'honorable Dédé Kodoro Kiewalo Justin, qui nous parle du budget 2020, de la gratuité de l'enseignement et également de l'inondation de la province du Nord Ubangi.